a genou na ngai etikala na présence na yo yozalaka na fukami na telemi yo me yozomona ngai ya kofukama epa na yo naza mofukami ya libela o osambo na ngai liboso na yo ekobeta lokola ngonga o nasambeli mbala moko Yesu yokomoyoka ngomba lebele lokola ngonga bakatolike babetaka mbala moko ekomozonga mbalebele Yesu. Je prie une fois, tu l'écoutes continuellement. Yo ozanzambe omikoka moya ndeti mutu wa miluka okanisa mutu wa miluka nzoka yene wana nde Nzambe osaki yango ndenge nini osaki yango ndenge nini wezalaki elolo eza ya bino me yo botami na banyama tuna yo oyanolanga ndeni yokomaki bongo ndeni osilisaka mayele kasi yosabe yo. Nzambe wani Nzambe wani akoli na losambo ngai akoli na losambo ngai akoli na losambo akoli na losambo eye mebomite Jonathan eye mebomite eye mebomite soki ezalaki joue soki koyeba mena lela te likambo eyaki na kombo mosusu sango na memi yango na losambo Jonathan yembango na ndenge na yo kambo yaki na kombo ya soni tango na memi yango na losambo Yesu zipe kombo mosusu liboso na yawe nalelaki na losambo na makolo ya mwana Nzambe nga nasopaki motema liboso na Yesu na ngai moninga malamu Yesu moninga malamu yaya moninga malamu Yesu moninga malamu baninga bayaka na intere soki intere na bango esili bakomo kende kasi oyo nga Nzambe ya na intere te o ata nakomaka kotenga mazongisaka ngai ayebisaka ngai naza na ekola bonzambe leso nakoki te nakoki mpe kobandela jamai nano apesanga makambo lekinga na makasi te o asomaka nga na bonzambe na ye Jonathan yoka tomonaka na bale soki moto asali faute grave arbitre apesaka ye carton rouge abimisi ye na terrain mengana bambeba na ngai okile ezomona ke nasali faute me bakangeli nga misu obweli carton rouge oyo alembaka mbino ya bana na ye te eza Nzambe na bomoi mokili elobi nzoko alembaka mbino na ye te toza mbinu ya Nzambe na bomoi osekanga te mpo naza nanu na zamba boyebi préparation azosala te mpo na remplace mokonzi mosusu ye azwaka basi bayebi pri ya parfum te aki obalisa bango bakonzi Nzambe na bomoi azwaka moto atala tv pa bavoisin akomisi ye directeur général ya RTNC soki azobetanga botika betanga ye ntango akosekisanga bokokamwe naza na ekola Nzambe na bomoi
ya miso ya pasi lelo ekoki mpe kobongwama. Alambaka soni na nga na miso ya bato, ntango akolongola soni bato bakamwa bonzambe na ye. Esika basekaki Yesu akoki osekisa, esika batongaki Yesu akoki otonga ndako ya vi. Nalukaki na ntina nayebi ye malamwe, 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 malamwe. Oninga malam, Oninga malamwe, oninga malam. Est-ce qu'on peut apprécier cette grâce qui est Jonathan? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Sali babone na biso nyonso bino bato bengaka frère na bino pasteur na bino Michel Bakenda bandeko na nga mingi ya koloba eza te babone na biso oyo bosabonaka toujours na Cynthia Bonbon Sport bosabone vraiment massivement vraiment eza kitoko biso nyonso tokosenga toujours Nzambe oyo abatelaka Nzambe oyo ayokaka mawa vraiment loboko ya Nzambe ezala likolo ya pasteur na biso Michel Bakenda frère na biso ndeko na biso vraiment oyo auti kosala accident moko grave bandeko na nga vraiment tobondela vraiment Nzambe akitisa ngolu na ye mawa Nzambe eza likolo ya pasteur na biso Nzambe abakisela ye lisusu souffle de vie mabe moko te ekoma bandeko na ngai mabe moko te ekoma place oza na ndako obuki mabolongo ozobondela mpona mosala na Nzambe toyebi ke ntango likama eyaka biso nyonso toyebaka te ntango makambo babongisaka makambo toyebaka eloko te mais le seul moto ayebaka ngo eza Yesu Kristo Masiya eza Nzambe oyo akeli ngai na yo ndeko na minute oyo nazosenga na bino nyonso bino bato oyo bosutenaka bino bato bosungaka bosunga pasteur Michel Bakenda toyebi ke na ngolu ya Nzambe aza Nzambe oyo atikaka baoyo ya ye te aza Nzambe oyo aprotejaka aza Nzambe oyo abombaka aza Nzambe oyo abombaka baboni na nga vraiment bino bato bolingaka biso tozalaka toujours wana mpona kopesa banews mpona koloba vraiment ezalaki accident moko monene grave vraiment grave mais lokola Nzambe aza Nzambe oyo atikaka baoyo ye te lokola Nzambe aza Nzambe oyo abandonaka baoyo ye te lokola Nzambe aza Nzambe oyo apesaka mokongo na baoyo ye te yine moto apesaka souffle de vie yine moto abatelaka nayebi ke ngai na yo biso bato tozolanda émission oyo kisa swa mongongo eza bien te mais tokoloba mpona lokumu na Nzambe tokoloba mpona pasteur mpona ndeko na biso ya mobali tobondela toujours esengo ezalaka ntango tozomonanaka boye esengo ezalaka ata na ye na ndako na yo te mais nazotala o na écran nazomona o nazoyoka esengo ezalaka nazoyoka ata na son kinga naza envie ezalaka esengo mais mawa ezalaka ntango toyokaka ke kinga naza lisusu te atiki biso wana toyokaka pasi mpe toyokaka mawa tolelaka frère na biso asalaki accident monene bandeko accident moko ezalaki vraiment grave ya kosakana te tozosenga toujours tobondela tolemba te na mabondeli bandeko tolemba te ebele mpe place bazali bazoloba kufa soko akokufa na ye yo moto osuetaka liwa mpona bandeko yo moto osuetaka liwa mpona baninga ndeko yo mpo ozala mvi te ozala seko na sa mabele te mpo mabele oyo eza ya yo te yo moto osala yango te bien aimé so totala makambo mosusu oyo ezokomela biso na vie eza biso moko biso tozolinga kopermettre bamakambo mosusu ekomela biso mais soko posani pembe na Yesu Kristo bamakambo mosusu ekokomela biso te
toza na mabota oyo bitumba ezalaka ntango nyonso, ezala midi, ezala pokwa, ere nyonso toza na bitumba. Na Nzambe atelemaka toujours mpona kolongisa biso. Lelo oza na ndako ya libala, bosangisi tous les deux familles, oyebi force ya bitumba nini eza na kati wana. Me tozomona bandeko mosusu oza mwasi ya libala, ozokende toujours na bambriema. Oloke buka mabolongo bondela mpona libota na yo, olobuka mabolongo bondela mpona bana na yo, olobuka mabolongo bondela mpona mobali na yo, mobali mpe olobuka mabolongo obondela mpona foyer na yo, obondela mpona bana na yo. Tolanda distraction ya mokili. Bien-aimé, bato misusu bazoloba tozobondela tozozwa te parceke boyeba ndenge obondela te. Mipesa vi na yo, mipesa bomoi na yo, Yesu Masiya abwakaka moto te, bien-aimé. Naye kosala live na ntongo mpona kipasi. Boni moto azosalela Nzambe vi na ye mobimba, makama ezokomela ye. Bongo yo mutu kutu osalela Nzambe te, vi na yo kendango toujours na balwenge. C'est que ça formé. C'est que ça formé. Nimi tobondela. Losambo nde yango mopanga na biso. Losambo yango nde makasi na biso. Losambo yango nde bomoi na biso. Losambo nde yango esalaka biso totelema. Tangu biso tozolala, bango bazotelema, bazoloba, bazosaka. Oyebe eloko nini bango balobaki, bien-aimé. Olamuki na ntongo, obuki ata mabolongo te mpona kopesa Nzambe merci wa bato elobutu mobimba. Pe otelema oke kosala makambo so, bien-aimé. Yo kasi pema ozopema eza ya yo. Eza ya yo tindeko. Ozala na este, ozala na l'ouest, ozala na nord, ozala na sud. Bien-aimé, biso nyonso toza bana papa moko. Nzambe azobatela nga, aza mpe Nzambe azobatela yo, bien-aimé. Bamakama nini ezokomelaka biso soki Nzambe teza pasi. Ekolanga kotala bapaster aminene bazokufa, bongo biso bato tozaka aboyi. Soki Nzambe azobatela, il faut tokumisaka ye. Bien-aimé, tobondela. Tobondela makasi mpona paster na biso. Toyebi ke Nzambe aza Nzambe abatelaka. Nzambe asalaka baopération ezanga cicatrice. Nzambe aza Nzambe abikisaka. Akobikisa, bien-aimé. Que ça soit na ba problème na niveau ya libota na yo. Que ça soit na ba problème na foyer na yo. Muta akobikisa pe muta kosilisa ba problème wana. Eza Yesu Kristo. Mes amours, nanga s'abonner pour comprendre vraiment de non le moment la série parce que m'gongo mais a bien te et puis mon tolanda ba commentaire na bino vraiment ikozala kitoko mingi makasi là je sali Prinedi Karata je te sali bonana toi Prinedi bonana toi pourquoi pas aussi Aslembala bonane vraiment na bino no surtout oyo bosepelaka na mosala biso nayebi ke biso tozala toujours wana mpona kosalela bino misala bandeko vraiment na kosenga toujours soutien na bino, na kosenga toujours mabondeli na bino, na kosenga toujours mwa liloba moko, bien-aimé. Liloba moko esalaka bien, force na yo force nanga. Nzambe aza Nzambe oyo ayokaka, aza Nzambe oyo atikaka ba oyo ayete, aza Nzambe oyo vraiment arépondaka, bien-aimé. Yango wana na kosenga vraiment tobondela toujours, tobondela toyebi ke mabe kokoma te parce que Nzambe si déjà alongi, Nzambe si déjà abundi, que ça soit que accident ou
mo me toyebi ke na ngolo ensemble toza toujours balongi parce que toza bana na ye, parce que toza baoyo totalelaka ye, parce que toza baoyo totielaka motema, parce que tosigne alliance na Yesu Kristo, parce que tosigne alliance na Jésus de Nazareth bien-aimé. Yango wana totela toujours Nzambe. Nzambe atikaka bana na ye te, Nzambe alingaka biso, Nzambe abatelaka abonné nanga bosabone massivement. Ba commentaire na bino esalaka biso vraiment kitoko mingi, esalaka biso vraiment bien, yango nde ekolisaka biso toujours na mosala. Bota ba commentaire, vous larquez,